vraiment papa Roger nazali koloba yango ya solo pe nazali kotombola mongongo pona ba peuple congolais nyonso na kati na bosolo nzamba zali komona motema nanga ngwanda zali moto mabe oyo kaka ete serpent ya mitumi bale oyo ke aza koswa yo na liboso pa aza koswa yo na nsima sanke oyeba bandeko donc ti ndenge asalaka makelele donc makambo ya barwandais bango moko bayebe yango babanda yango kala mpe alingi alakisa na bato neti barwandais bakoti na mboka na biso kaka nde lelo nzoka nde bango na Mobutu nde basi babanda kokotisa barwandais kala yango mboka yango ya ndenge nini oyo lelo ngwanda azali kotombola mongongo mpo aloba ete baenvahir mboka na biso bandeko boyebi mo envahir soko olingi koloba nini alors ke soko oke na Congo okei na Mbujimai okokuta ta Rwanda azali te okei na Kananga okokuta ta Rwanda azali te alors ye sikoyo bamakambo nyonso to azali koloba o barwandais baenvahir Congo akanisi ete soki azali koloba bamakambo ya bongo nde akoexcite bato ngwanda c'était un comédien lelo alingi ya kotalisa bato makambo oyo mokolo ya mpombo ye pa bandaki kosala neti kolite mpona koyebisa Mobutu kebakeba nzoka nde ntango bamokolo ya mpombo bazalaki koloba bamakambo na oyo etali bisengimana ngwanda akenda meme kotya basongisongi auprès ya Mobutu mpona koloba ete tala makambo mokolo ya mpombo azali koloba mpona yo tala boyeboye mokolo ya mpombo alingaka azwa baproblème makasi na Mobutu likolo ya ngwanda nzambe azalaki na mokolo ya mpombo mpe mokolo ya mpombo azali kovivre ti lelo sino te alingaki alia poison depuis kala mpo ete suwe ya ngwanda ezalaki ete mokolo ya mpombo akufa wana nyonso ce congolaise zaïroise ya azalaki mpe bezairois eleko wana nde attention biso toyebaki te que bato wana bazali na intention mabe derrière. Donc, alors il y a eu négligence eleko wana ndenge nayebisi na kati na livre na ngai bakonzi na ngai ya mosala eleko wana Edouard Mokolo wa Mpombo abandaka deja bitumba wana mpona koyebisa na président Mobutu keba bisengimana azali dangereux azali rwandais c'est dangereux. Mokolo a failli même perdre son poste na combat wana parce que to eleko wana toza koyeba te pembeni ya Mobutu ba mosu bazaki déjà na ba parti politique na ba nini tout ça ba koti derrière ye. Il a fallu de très peu, je me rappelle bien, Mokolo a failli perdre son poste parce que il a ya bande komona bato lokola ba mokolo ya mpombo bazali ko tye bakal nani asala tout mpona kodetourne poste oyo mokolo ya mpombo azalaki na yango ya makitoko auprès ya Mobutu na kote ya sécurité ya mboka mpe na kote ya conseil spécial ya oyo etali makambo ya sécurité ya mboka esika mokolo ya mpombo azalaka nani asalaki tout c'était ngwanda non asali bamanevre baye kolongola mokolo ya mpombo kote azalaki baye batie lelo alingi akanisa ete biso tozali bazoba ngwanda akanisi ete biso toyebi ete tala bokende kosala baje esika bomesana kosala bajeko me toyebisi na bapeuple congolais moto nyonso to oyo azali kolanda ngwanda na nsima ngwanda azali moto ya libabe ngwanda azali moto oyo azali kotambola na libabe mpe makila ya bakongolais ebele ezali na maboko na ye kokanisa te ndeko soki olandi ngwanda lobi ongindi okozala kaka moto ya pasi po ete soki otali ata bato ya radio bendele ndenge bazali kobeta moto koboma nzoto kosala baémission mpe koloba n'importe quoi mpona papa ngwanda bandeko oyo balobaka ete bapasi ezanga ntina bamisusu baza koreveke bakokoma badirecteur na la voix du Congo bamosusu bakanisi bakokoma badirecteur na onatra bamisusu baministre nzoka nde oyo ndenge balobaka ete bandoto ya baba bandeko yango na bakongolais bokeba makambo bazali koyela bato oyo barwandais bomoni bino moko nzambe nde moto afongoli ye monoko aloba
po ete soki ebimaki epai ya bato mosusu balingai baloba o bakoseli le terminateur makambo me bomoni ye azokanisaki aza koloba makambo ya malonga me nzambe aza kokonfondre ye saki amiyeba donc koloba ete bango nde babebisaka politiki ya mboka na biso makambo ya barwande wana ebanda kala ye azoloba nini te journaliste azali kotuna ye alobi ete me ndenge nini bino mpe bozalaki kokende kozwa azoloba te omoni motema malamu wana eza motema malamu te eza motema mabe parce que soki eza motema malamu tozalaki na baétudie ebele oyo basisaki classe na congo pourquoi mpo bakokaki mpe kozwa bango batravaille na politike ya mboka na biso ke bozali kokende kozwa rwandais bisengimana aya kosala na kati ya politike ya mboka na biso bomoni plus motema mabe na bango ezalaki ye aza kobenga yango motema malamu motema malamu te parce que soki otamboli meme awa na Europe okomona jamais na politike ya mboka esika mpenza makambo ya makasi ya mboka ezali omona ete bazwa mopaya moko boye obi congolais asala na esika na mpe ayeba basekele ya mboka soki otali ata na France esika baministre bazali soki baministre wana bazali neti oyo bapaya mais soki ekomi na kati mpenza esika masolo ya cle ya mboka mopaya aza na likambo ya koloba te comment expliquer bino boyebi te moto wana azalaki rwanda mpe aza koyebisa bino ete topesa barwandais nyonso to bazali kote ya ese banationalité mpe bozali kondima bandeko ndenge kaka balobaka ete verité ekotikala kaka verité ata esali 1000 ans ekotikala kaka verité oyo nazalaki na yango wana tozalaki na yango wana bandeko bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino eloko nini oyo tobombeli bino me tosi toyebi ete ngwanda azali moto oyo azali kotia bato kobetisa bato bamitour de gauche à droite ye akokoka lisusu bato te nzambe asa confondre ye soki lelo ndenge bozali komona ye wana nzambe azali kotika ye mpo ete amona ndenge mpe amonisa bato mpasi amona yango na miso lokola azali na mbongo te bambongo na ye esili akomi meme kosala ete baradio losako kopesaka bakomunike mpo ete bato basala bacotisation mpo ete aluka moyen lisusu ase remonte mer nzambe alobi ete bambongo oyo oyibaki okobanda kokamwa ndenge ekobanda kosila kaka na mopepe ndenge ezali wana ngwanda azali kopema na bombone kala te bokomona soki Joseph Kabila na 2011 aleki ndenge kaka toyebisaki bino ngwanda akose disparaître mpe esika akokende kolimwela moto moko mpe akoyeba te akobunga kaka lokola tata oyo azalaki epai na biso wana Allemagne abunga nde bokoyoka kaka oyo abunga bokomi koluka ye na bino bato oyo bozali kuna na radio bendele oyo bozali koloba ete ngwanda alobaki na kokoma ministre ya mine ngwanda alobaki na kokoma ministre ya transport bokozela trop bobetaka kaka bomoni boyebi ngwanda malamu te epai ya ngwanda mikinza ekobima bino bokobeta bamikinza wana te bozali kozela bapromese mitoki ya mbuma ebimi bino mpe bokamwe ngwanda bino boyebi ngwanda te grand escroc oyo babenga ye na nkombo ete le vie wamvene bino boyebi ngwanda te bandeko me yo bino bato bozali koboma nzoto na radio bendele kala te bokosundola radio wana mpo ete moto na moto akende koluka mosala na ye mpo ete soki bozali kolanda kaka ngwanda bokotikala kaka basomele ndenge bino moko bato ya equateur ndenge bato ya equateur balobaka basomele bokotikala kaka bato ya bosomele bozali kosala ngwanda futaka bino te me azali kotinda bino basalelaka bino bacotisation kokamwa papa Roger na basi ete tokomi na suka émission na biso mpe na pesi mbote na baauditeur na biso bozala kaka bisika bozali tolobaki ete radio Zumel 1000 ezali wana mpo na bino na nsima ya bangonga nde bokoyeba eloko nini oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto
ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso bokozwi mail tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.